ndenge kaka papa Elinzenza za oloba no oyo andimi ete atuna nzambe soki aza nani nde mpe nalalaki boye namoni papa Elinzenza namonaki nde likolo comme ça natuni wana nani naoki voix moko elobi c'est mon fils bien-aimé namoni naza na komi na ngaba nazoleka sikoyo namoni papa Elinzenza na bato moko mibale moko na gauche moko na droite en croisement ya biso na ye boye nga namoni ye nayebi ye sikoyo naleki natali na nsima boye namona sikoyo nga na oyeba ye me bato baoyeba ye mpe nakomi obelela mbamo na bi roi na biso oyo nzambe atindi yeyo roi na biso oyo nzambe atindi yeyo eloko nakoloba na bandeko toyebake moto oyo tozolanda oyo aza moto moko il faut tosenga nzambe mpenza apesa biso mayele ya kocomprendre papa Elinzenza aza nani eloko monga nasala vraiment examen de conscience ke il faut toyebake moto oyo papa Elinzenza oyo ebele na bacomprendre ete ebele multi system nazaka mundele oyo bateya omoni ngabo aza mwendo omona mundele bokobanda komona ngai ndenge wana naza na position fixe te ngai na papa na ngai aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi mpona ye sikoyo tokei na prophétie du jour oyo batemoin ya nzambe ndeko na biso mwana na biso papi abima ase présente na kombo na ye comme ça totala ndenge nzambe aomemela biso papi okobima na yo sikoyo bon tozozela na micro ya royaume amen 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 mimi libota na mkolo moi c'est frère papi elamba liboso bomona ngai c'est ma toute première fois mais naza déjà mona royaume depuis 2016 si je ne me trompe pas 2016-2017 na banda déjà kolanda makambo ya royaume mais avant na nibimisa boye esengaki nazwa confirmation donc confirmation wana na 2019 nde nzambe ayaka kolakisa ngai namonaki naza kotuna kaka naolanda bemission ndenge kaka papa Elinzenza aza oloba no oyo andimi ete atuna nzambe soki aza nani nde mpe nalalaki boye namoni papa Elinzenza namonaki nde likolo comme ça natuni wana nani naoki voix moko elobi c'est mon fils bien-aimé nabombaka ngono e nazali na mposa pena naloba me nabe te nzambe olobela nga susu dernièrement awa kaka na 2021 oyo nalalaki vers ba 3 heures comme ça ponga na Kinshasa naza na komi na ngaba donc namoni naza na komi na ngaba nazoleka sikoyo namoni papa Elinzenza na bato moko mibale moko na gauche moko na droite
en croisement ya biso na ye boye onga namoni ye nayebi ye sikoyo naleki natali na nsima boye yamona siko nga na oyeba ye me bato baoyeba ye mpe nakoma obelela mbamo na bi roi na biso oyo nzambe atindi yeyo roi na biso oyo nzambe atindi yeyo natali ye boye ye mpa balonki lisusu atali nga nsima ntango atali nga akomi azobima neti aza mondele neti motu mwindu donc azochange barace comme ça nabandi kaka kobelela wana ememaki nga ti kosutukana nga na pongi nazali kobelela ti nalamukaki nalingaki sikoyo naloba ngo me nzambe alimbisa mpo nazalaki na mwa baproblème mo boye yamboyaki nga makasi nazalozela soki nakomi pose nde naloba donc témoignage yango wana vraiment conseil nakopesa bandeko na yo oyo bazolanda yo conseil nakopesa bandeko bazolanda donc toyebake nzambe aza moko nzambe akosaka te soki totali na bible eza na verset moko te ezolobake nzambe akosaka te donc oyo nzambe alobi yango wana ekokisamaka donc nga oyo naza awa naza abakuti na banda olanda makambo ya papa elinzeza nazalaka na chercheur koyeba histoire donc makambo ebele mais ntango sikoyo nalandi makambo nga nayebaki à propos ya mboka na biso ntango sikoyo nayo komona papa elinzeza azoloba ngo mbala moko ezongisi nga ntango sikoyo nayozwa confirmation ya nzambe nde eloko nakoloba na bandeko toyebake moto oyo tozolanda oyo aza motu moko il faut tosenga nzambe mpenza apesa biso mayele ya kocomprendre papa elinzeza aza nani eloko monga nasala vraiment examen de conscience ke il faut toyebake motu oyo papa elinzeza oyo ebele na bacomprendre ete ebele mpo na comprenaki te na kati ya vision wana nazobelela nga naomona ye mais bato baoleka baomona nde yebi na bango ye te donc baomona kaka baoleka kaka boye nde na bino nabandi kobelela ye sikoyo amoni ke eza ye nde naobelela baluki atali nga bato bazali na ye mopanzi na gauche na droite batali nsima te okende kaka bazo akompagne ye azali na katikati ntango namoni azochange donc azokoma mondele donc baraki nyonso ezalaka na monde quoi eloko na osenga kaka tozala na persévérance totia elikya na nzambe oyo alakaki esi ekokisami tozela siko tomona yango na miso Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Bon, en tout cas, vraiment, na sana commentaire tena nafunga likamoko eza na kati ya likambo mwana na biso aza mwana na ngai na baaudience mwana na ngai bozomona eza encore trop jeune ata aza mobange aza kaka mwana na ngai aza kaka mwana na ngai ata likinga na ngai aza kaka mwana na amen amen po oyebi oyo boza na ye aza le père de l'éternité mpona nini kapa lingi bato wana oyebanga na age po le père de l'éternité fokomona ye na forme na papa ozomona po aza le père de l'éternité mabotama awa mpona awa na lero wana papa na ye nano asignifie ete azalaki na ye kaka me nzambe azalaka nzambe ozomona naye naloba deux personnes alobi die batalaki na nsima te po bazalaki na discipline ce sont des anges deux oyo bazala na côté droite na côté gauche na nga eza na bato ata misansi mine bamona angelo wana forme kaka ya bato baza deux personnes oyo batambusaka ngai ndenge nasoloba bo bazomona bino bazoyoka bino ozomona nde place wana nde nangaki nafongola ya mibale ye moko deja sa fongoli yango ntango nga naye koremarke ke ye azobelela
Donc namona que papa nanga afongoli miso pour a reconnaître ngai ndenge mama Nelly Matondo a reconnaîtra qui horloge en or. Mais batu bazomona ngote ya lobi bien mais ngai moko kaka nazo reconnaître ye. Mais ya batu bazo reconnaître ye te. Yangona toujours nazozonga na passage ya Bible batu ye bisa biso royaume ko yandegi nini et quoi tirer présence ya batu te. Le royaume des cieux n'attirera pas la présence, le regard des hommes. Tu vas négliger. Il y a un yasa kumituna, mais comment tu vas zomonate? Oh ya le roi yewana, roi na biso yewana, roi na biso yewana. Ça dit beaucoup bande konangai. L'air yangoyo, il faut te senga nzambe. Yeboka lobiango, il faut te senga lisusu nzambe. Faut aussi nga lisusu nzambe to continuer kutungisa nzambe ayako loba elongo nange zo varier ndele noa multisystème nasaka mundele oyo batea omoni nga bo za mwendo omona ngo mundele boko bana ko mona ngai ndenge wana naza na position fixe te ngai na papa na ngai omoni ke ndeko na biso aza marié nanu marié officialisé te mais nzambe ayebi kaza marié oyo ye oyo nzambe apoleli ye tokomonaka ye bakozaka na royaume oyo. Amen. Nzambe alingaki apase baétape oyo awutala balikaki baproblème ezalaki bien mpo na nzambe aforme ye po oyoki ndenge nayebisa bino eloko moko surtout na bana mibali napesi kaka exemple soki oza eloko olingaka mingi eloko wana mpe elingi yo ekokotya na distraction. Nzambe alingaka ndenge wana te nzambe alingaka ndenge wana te nzambe alingi fo tolinga ye mingi omona eloko oyo oza nango elingi encore elingi yo te ozwi mwa mbongo esili yo okoluka susi esili yo. Nzambe alingi yo ndenge wana nzambe alingi yo reconnaître ye yango na baproblème so tozwaka na vie nzambe azolinga makambo na biso wana te ye alingi yo ozwa direction na ye epai na yo bakomitala mpena bonga mobali kitoko ndenge nini mwasi oyo alingaka ngai te nga moto naza na forme bo ndenge nazonyokola ngai boye nakasi mpe ndenge moko mwasi kitoko me mobali alingi ye te mobali azonyokola ye ta mosu omona azozwa bamami mosusu baza kutu bakovena ata na mwasi na ye ndako te. Nzambe alingi yo olinga ye akozulela yo yango na totanga na passage moko ya prophétie nzambe alobi satan nde asalaka ndenge wana mpona kobalola bato mitema me nzambe ayokoloba susu na version mosusu yo zonga na liloba nzambe akokokisa mpona yo mais soki obandi voilà donc okozwa basouffrance mosusu ezosila te mais yebaka bien ke nzambe ayebi souffrance na yo ayebi yango abosanaka te Dieu ne dit jamais ndenge alobi eza na verset moko teke na bible nzambe akosa to nzambe akosa eza te nzambe oyo elingaka akosaka te sele kaka nzambe nde afungolaka biso nzambe kaka nde aliberaka biso po tokende loin te nde yango wana papa na biso papi apesi biso révélation oyo eza ya malamu oyo mpe apesi conseil na ye bato bakontinue kosambela mpo moto aza kaka motu tokontinue kosambela tokolemba te mpona kopesa liloba bonne nouvelle oyo ya nzambe nakanisi lelo topemi wana mpona ta na biso. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo
Nazareth,